Ndenge tozoyoka ba rumeur tozoyokela voilà ndenge toyoka ba pele zokota ba supposé et koki ozala fifi te koza fifi wate jusqu'à présent ngai ba bengenga kaka Fivette azana 4e mairie na parquet mais na yebi vrai dossier te na nazana ciment et puis na nakangisi Fivette et puis bakangisi na cause nini mon lelo to lobaka donne-moi les faits je te donne les droits mutako ko funda yo oui bien sûr bakangi yo ma maison d'enquête mais ce qui be faisati au bimanayo il faudrait quand même toi basiko Fivette Mayamba asali nini obinga na sepela koto soki eza fifi na sens que fifi aza a petite sœur na biso toza na facilité boma moto soki eza fifi siwa OK parce que il parende na yoki bato mso baloba Fivette asalaki émission alobi fifi siwa abimaka na maikala mbai boye na boye soki ekozala mutu akangisi Fivette aza mutu alibanda je peux comprendre mais soit aza peut-être mutu ya ba internet par exemple je dirais mutu internet musicien en tout cas nous allons contre chroniqueur ou chroniqueuse nous allons vraiment contre et surtout musicien nous allons contre nango parce que bon émission moi peut-être cela ina bango c'est comme si alobaki moi eloko wana bon faut que to luka to yeba est-ce que ça fifi ya solo ou bien ezaka ka barimero tozo ka ki qui a sepelité ba rotaxé te ka bibana frère Mike soki balobi par exemple fifi mon frère Mike Kalambay ils ont dérangé fifi si wana nini zo soit pendant nani bon on a habité bon et soit peut-être soit ba ko sele makambo to habité parce que ba vérité ngo to ebito moni lelo ngana osenga to contrôler ka ba mona biso ba la biso oui Mike Kalambay bel homme fifi wa belle femme on comprend baza pe libre ba onyos azala pe mutema mabete na eba te bato internet balinga osala ba base na fifi po ani parce que na mona fifi pe na s'intéresser na ba base ote fifi a fimo boy na fanda na ye vraiment aza fi moko bien makasi fi moko bien makasi ape fi à terre te ma solo terre te bango nde ba ndeko na biso ba Fivette balinga kotsa fifi na moi kasi ndenge ka to sala boto continuer ka ba pardon ngo PDG Boubou Londela za PDG société munene kisi njoka pe na habité loko nini etinda ki akendo toucher pe na komba Boubou langa na kangisaki lité ya kanda ye moko abimisaki déjà likamba ngo sesilaki be mission ngo pe lité ya kanda et sesilaki naka ya kisi nzo abolobi eza même plainte ya vient na biso Boubou ozo confirmer nga quel piana ameka ko expliquer pour c'est la zap o informer non na ino bela lo mo très important ko funda eza mabeti pour vie pa retirer ki plainte ya nani ya ndeko na biso lité ya kanda retirer to sepela ki to fêter na féliciter ki ve mais moi Mike Lokamba nazo estimer ba bloco a bongo ce qui commis trop parce que plusieurs banana mibali ce qui commis trop na niveau ya vie na notoriété à vie parce que biso la tozo kola tozo ka déjà ba vie wana na banzembo tozo na beaucoup de respect envers bango na niveau na bango o eza internet so da trop focalisé nango et même rabatu na buzoba parce que bazo tia komba kofi likolo amaneti bazo lo ba peser ye fala que ça bango que même bazana kofi na bango wana ye a kotisa bango ba place ba loba ba kota kati ki sinjo bande ko lo bango pona Boubou Londela te non quel plan ko pesa exemple azo ba net biso et na kofi na biso to la kana njora na biso koza la diable soit koza la tricage ya bato atambola ina bango ba que le même jour avage batindi mutu déjà kuna po et compliqué vage donc ozo ba ba ko tambola bango ken piana c'est là ozo msana na question parce que ezana ti mutu mo ba ebi na jour penel akendo sa test ya corona te OK akende ko sa register kuna vandeli c'est que entourage ya bato yo batamu Peña la solo ba bien Peña la tanga komba moi mobile mo wana sala la inerbe c'est ça non azo tanga komba garçon mon be wana mais pourquoi ko tanga la ba mutu mo wana o salition na ai na lo bato c'est dans sa test excuse ana Michael
Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous capter. Hein. Bonjour, bonsoir. Et ça dépend de ma heure au bout. Bibiso, en tout cas, nous sommes très très heureuse. Hein. Yoroye, que vous êtes belé, na betando iki na bino. Hein. Bozolan de biso, bolan de la Lyon, de la presse et bino. Donc merci beaucoup. Merci Nathan Nzambapé Singa souffle de vie. Merci à mon coordonnateur Mike Lokamba l'archevêque, ainsi que à toi derrière la caméra Richard Tessa, en compagnie de Eliezer, bébé de la presse, parce que le lot Ezer Koyinda donc. Tout ça au grand complet, tout ça fait la sujet à mawa, tu participer maintenant to kolobela pardon pour comprendre qu'on a ça un peu émotionné, tu comprendre tes maman yo kangisa o so comme nini nous a direct quand on okene midi 14h to mona ki awa ba kangisa kilité ya kanda to moni nani kisinjora waza recherche zo la taza kutnanda kuna été et na minute on to lo baboué Fivek Mayamba waza master nga espé la Lyon aza siko na minute on to lo bawaza na 4e rue na parka 4e place l'été ya kanda azalaki. Où allons-nous? Tozo kendo na marambo. Yango na kanga maboko na ngate tant que mopandi sango, tant que bawat batwana pe baso sabon basa bande connexion to sala na bango. Yango na préféré qui na zala ou soit na partager sujet oyo to meka ko analyser on na bande kunanga na zana pito, na zana Mike Lokamba na rata plateau oyo. Bité Richard Tessa et Debiso font la plateau. Au quotidien ben invité nangai. Bonjour pito. Ouais, bonjour Espé la Lyon. Bonjour na basale nzambe nyonso to bazolanda biso. OK. Prophète Emmanuel Dodi na PC Bambote Belé, prophète Moïse Kabodi na Londres na PC Bambote. Mama si de jimampata motema président wera na PC Bambote. Basale nzambe nyonso to bazwa libaku pena ya Hollanda biso na PC Bambote, Maki Lokamba, Afrique Elengi Mobimba en tout cas Bambote na bino nyonso to. Mbote na yo, bonjour archevêque. Voilà, bonjour, bonjour, Espé la Lyon. À cette occasion-là, profitez pour nous ça. Bonjour, Naken Piana. Et pourquoi pas, na ba internautes mignon surtout, au Batal Arabiso, et puis au Baling Arabiso, et surtout pour s'en atteindre à partenaire Arabiso. D'accord. Au Bango Basala pour que bonne marche à l'entreprise Nabiso et à avancer. Merci beaucoup archevêque nga kuna opesa nanu ba mbotete na batu po ba si ja passe des awa ken piana question de bosso za yayo ken toto ko mona penyel Oazali maman ya bana ya pasteur na biso Mike Kalamba que j'ai salué en passant à celle ba séjourner kitoko na Kinshasa et comme ka jour à souka na aéroport tout le monde ba kangisi ken piana to benga ngwiza nini bon ngapo nanga selon analyse na sali salelaki nzambe te atambolaki na nzambe te na séjourné ya bavoyage ayaki atambolaki na nzambe ya solo te nzambe asepelaki na makambo oyo azalaki kosala mutandoza na prophète des nations Denis Lesi bon misala ya pasteur Denis Lesi emonani na kokangama ya ndeko na biso nani Peniel parce que soki comment ça soki pasteur Denis Lesi azalaki mosala ya nzambe ya solo nguya na ye elingaki manifester na aéroport muto oyo zokamba na ba prière soki ba prière wana eza pe na ba prière vrai muto wana ko lexa séjour na e bien akozonga bien soko moni pasteur moko bo azolandelo na ba prière bo tambola na ye eloko nyonso lingo sala yende azo diriger yo soko moni lingo kende difficulté moko yelio c'est que ba prière ya muto o bozalaki na o azalaki ko kamba yo ba prière na ye eza na effet moko ya malonga te par là tu veux dire quoi prophète par là na solo ba ke no pasteur Denis Lesi sa pasteur oyo Peniel a se confié qui n'a pas par erreur
faki aluka ba pasteur mususu nde makambo eyeli ete siko parlo ngolo bani ce soit ça naza pasteur serviteur de Dieu non parla na zolo ba ke nguya pasteur de Niles na minute ezate parce que nguya baye bakango na makambo ya boy ke mutu ayaki congé azongi pe bien côté là déjà mutu a se confia qui parce que Peniel aye Kinshasa a se confier na maboko ya pasteur de Niles pour aza pasteur oyo azala ekondimi mais nzamba la ki c'est le contraire que mutu oyo se confia ki na ye aza mosali oyo azopesa nzambe kanda donc na kanda wana na kolakisa yo avozonga okomona événement oyo kosalama elombala nsima soki Peniel alinga ya Kinshasa na ndimite alinga lisusu kose confie na maboko ya Denilesi mpo akobanga emsu likama ya boye ela pour la deuxième fois nani Ken Piana tu es sûr de ce que tu avances mais pona nini na Congo tolinga la vérité te ndenge na ana prophète Emmanuel Dodi so na makambo nanga na osa les osimba te c'est que nguya prophète Emmanuel Dodi eza makasi te soki prophète Emmanuel Dodi asala nzambe ya solo azotiela aotianga liboko mais makambo nanga nyonso ezala polele mais omoni yo ndenge ozo protéger pasteur na yo kala mingi te kaka tant Denis laisse appeler loba vérité que mutabik c'est qui y a ces qui pitch no endo c'est déchaîné mais toi tu penses que bato ba Hollande biso baza ba bandimi ya arche de Noé bon c'est pena ba propos na déjà na oyebisa yo étant que chrétien étant que moi na nzambe ya solo ngazala ka ken su ya kalate ba acte déjà pasteur Denis laisse azaki osala na Peniel na ebaki suka na bango ezala parce que wana ezala ko sakana na nzambe côté kaye peut-être que non ndenga za libre mais baleka na émission Frank Stemai que aza libre kozala libre ane la non libre pas aza c'est là te a libre o aza na besoin na abenga nga tant que papa na wana eza côté ka mwimba côté ka lingeza la ndeni que basala parce que erolobi bobenga numéro nanga ngande papa na na contrôler déjà zalaki ba acte mabe parce que il faut y bango que ser na biso Peniel aza ser oto yebie na sima frère Mike Kalambai o lelo comme pasteur frère Mike Kalambai na maman na biso Peniel baza na bana mibale lelo pasteur Denis Lesi na conscience na ye ayebi qui est mwana mwasi o abotana collègue nanga pasteur ole akopesa ye conseil que Peniel ndengo yeboye koleka ba émission te omoni yo botana serviteur de Dieu soko zoleka ba émission et ko salir personnalité peut-être ya Mike Kalambai ndenga botana bana ya PC conseil ya bongo te ya PC conseil ya ko ya osala ba base na internet ya koleka ya kolobaza libre waza na besoin na ye boy mais Ken Piana vrai ou faux Peniel aza libre c'est là aza libre to boité aza libre to boité mais aza mama ya bana ya pasteur malgré ba boyana est-ce que soki Peniel aza libre mutu oh il fallait ba leka na ba TV basala ba bezo ba mais aza père na père spirituel na bah c'est son père spirituel en fait aza en dehors awana aza no camarade papa na merci papa Peniel ye mom da confier ki moi na merci beaucoup siko aba confier moi n'est pas pasteur Denis sort nango siko eza wapi moi na il fallait azonga États-Unis na minute moi na akeko se retrouver na ba parquet ndeni laxi ke ba confier ki na maboko mutama est-ce que aza na parquet mais oui azana mais juste oui bakanga qui est dossier en justice to kopesa l'état congolais faut citer parce que l'état na biso bakanga mutu pamba te soko zotama na libabe okuta na makambo mababe en tout cas quel terrain c'est un peu glissant non terrain glissant yondo c'est compliqué non parce que c'est plutôt nos côtes c'est là terrain glissant OK Mike lokamba ndenga zabo le longa na madame nanga neti to kabwani d'accord Mike lokambaka collègue nanga akomi oleka peut-être na mwasi nanga mama bana na TV ke non ndenge za ba partir lelo aza libre boy na boy est-ce que nga pena na osepela na Mike lokamba boso bokabwani na bi ata na osala sambla est-ce que ba Vincent ba osepela na makambo Mike osala est-ce que ba France Temai ba osepela na makambo Mike osala est-ce que ba Thierry Mombaya ba osepela donc il a dit que makambo o pasteur Denis Lesi azosala asali na Peniel basali ya nzambe nyonso tu bazokaki mitema kozoka na bango mitema wana bakosalela prière bakofandela prière bafuka melo mabolongo mama tokende à l'aise basala prière bafuka melo mabolongo babi en tout cas nzambe fasala quelque chose pona babezo basala quelque chose nzambe ezani makambo tozomona. En tout cas, plutôt pas aller.
Archevêque, votre avis par rapport à la question Oyo. Voilà, très bien. D'abord, j'encourage et je félicite Ken Piana. Merci. Ah ça. Bon, je ne suis pas totalement raison. On peut se raisonner plutôt à 100%. Mais nous sommes d'accord vraiment on a été dans le point où nous avons. Ok. Maman, il faudrait quand même que tu aies pays des droits dans le Canabiso. Absolument. Mais entre biso tunde tozana bato la biso to ebike mokonza mboka azobunda pona état de droit. Mais jusqu'à présent nanu ba instaurer vraiment état de droit oyo mokonza mboka azana ngo posate. Pour dire tout simplement que na mboka na biso izana bato belé ba na prison. Wana on contredit mo Ken Piana. Pour lobi que non ceux qui bakanga justice na biso ekanga mutu sans cause te. Ok. Ils ont battu en prison, basala les kambuté. Ils ont battu côté ça bango makala. Belé. Likolo ka ya kombo ya moto, likolo ya bana ya, likolo ya famille ya. Pour faire nuire, batio na boloko. Donc pour nanga na acte c'est pas ça qui d'abord il y a Peniel. Bien que fond n'a évité jusqu'à présent. Tout qui intervention il y a Peniel ninga lobaki qui c'est par rapport il y a test Covid. Mais source ne ba lobaka na même partout so qui litoyi oyo yo kapé o mususu pour juger présent nan toyoki ba fait des versions il y a bateau bakangisa qui était voilà bateau il y a aéroport voilà mais forme o bango basaleli lo lenge bango basaleli to CP na ngote na lo na CP na ngote parce que lelo j'ai appris que Peniel azan na parquet. OK azan na parquet maman yebisanga ndenge bango bazolo ba ke Peniel asala ki menace ndenge bango bazolo ba ke no brutalisation ndenge brutaliser ki ba personne ba sala ba gens sala kuna biso tout au monde ni au travers ya ba bilili ya ba vidéo est-ce que eza important eza na infraction ni en dehors ya entre guillemets na auto éviter eza na infraction ni yo rememande on a biso Peniel na niveau ya parquet. Parce que les bazolo ba Covid-19, yebisanga infraction ni Covid-19 bien que usage de faux bakangela ngo. OK. Mais kolo ete lo ngai ngade na keluka makambo. Baluki makambo na kombo nanga. Voilà. Maman, tout ça na kati ya Congo to be mboka ndena to ba tout à l'heure azana posa ko instaurer état de droit. Nga baluki makambo. La fille a expliqué bien ndenge makambe bandaki voilà. Passeport et pas ya mutu wana peut-être que ça là ba gêne et wana sala ki na va intervenir muke c'est là si so kim ça et kim inspiration mais non le inspiration idée azata na idée azata na inspiration te mais idée azana idée malonga ta so be bisande non c'est opinion na non quel fait autant lobe ba kata ki tanga libre malgré na zana plateau ya non eza kuto so TikTok azana idée quand même il faut ngana continuer non mais c'est opinion na Ken Piana mutu ça va partager opinion na OK dans le ils ont la sens contraire mais je dis ce qui est vrai parce que ça s'est passé au vie à tout le monde parce que tout ba monde tout na muta wasala analyse na ndenge voilà Ken tout le monde makila iso panité mona wasi wana balobi ba esi biso pété que non ayibi ou encore ça des crimes muto azo kende pona a rempli ba norme ya voyage a comme na aéroport bakangi soit disant sous prétexte que passeport na yo déjà les gars qui allez muto ngo lelo botindi na parquet. Non, c'est pas normal. Oui, na habité. Côté wana nga na opesa l'état na biso pe moi raison muke na sens que to salaka ba test ya corona. Premièrement na ba salaka liste. Na liste wana chaque mutu akenda kondima na kombo na ye o babengele. Premièrement mutu aye liboso andi asali test na kombo net ya Peniel. Asali test basali makambo nyonso to aleki. Parce que baya kotala lisusu deuxième Peniel aye. Mais deuxième Peniel wana. Deuxième Peniel azaya faux ou bien azaya vrai? Non, partout dans le monde. Premier Peniel il faut ça la vrai. Il y a deuxième encore maga ya faux. Partout dans le monde deuxième Peniel il faut pas saisir. Wana tana ba loi ba américain. Pour saisir bien sûr, pour saisir il y a quand même ba matériel les sophistiqué na ba mboka libanda bien que tous en ngote.
bako saisir pour l'enquête seulement. Juste pour l'enquête. Mais bako saisir pour transférer à des prisons ou encore à des parquets. Bako tirer la garde à vie pour l'enquête. Là, vous avez notre premier peigné là hier. Il y a le deuxième aïe, il faut bakangaye. Bako tendre sur PV. Baluki information fiable et vérifiable. Ce qui comboana, ils ont vrai peigné. Au cas contraire, est-ce que vous avez que peigné n'enga ça on a eu porter bon plainte? Comment mutu boyi otira mutale kana kombonanga? Ngapona porter plainte nene. Ngapona nga peigné. Ngasona sala ki peigné. Ce que ça bongo ndenge tozo ndeto moni. Ce que ça bongo. Ou encore ezala na eloko mo ezala sima dossier. Place nga nazo condamner ndeko na biso peigné. Biso nyonso tout okenda sala test ya corona avant de voyager. Test ya corona ezala la présence physique. Yo moko ok, on remplit comme nous na papier. Sikoyo, comment yo non, on remplit aux élus mulongo parce que les aboy batumsu bakenda depuis 5 heures. Pour akota na liste mutaliboso. Et après na batumsu za ba sali bino ba test, ce qui bon leki ebele liste ya batumsu ba sali bangote ekenda boya bato lobby continuité à liste yaka. Sikoyo yo mutu nini ayaki ko remplir fiche wana na kombo na yo. Parce que passeport a pas besoin de problème parce que nani azwa ki biki na ye pour akoma na kombo ya peigné parce que ba benga na nenga liste. Siko bon nga to ta toneka ndenge to yo ki la sona musika parce que to na ba preuve te. Siko est-ce que éviter que na mukanda moko batu ba kosala pe trafic moko boye pour batu ba bima pe amso des personnes ba voyage. L'état na biso ko autoriser jamais biloko wana. En plus basali sakabiso test ya corona pour mutu azonga. Balobaka teke lakisa passeport na yo tota anane longi na yo bwebu non. Basa sakabiso test par rapport ya kombo tie. Ozo comprendre? Peut-être yo kolo kombo mutu mso asala ki kombo na yo après mutu mso ayo bima. Il faut to benga ngo eza makambo oyo ye fasa mbelanzambe malamu atambo na pasteur ya bien te peut-être o ayaki ko s'enregistrer liboso pe akoza la diable wana et selon yo kenpiana tout simplement là ouais qui bosso c'est eza diable selon yo et koza la diable soit te koza la tricage ya bato atambola ina bango bye que le même jour à voyager batindi mutu déjà kuna po est compliqué voyage parce que bato kotambola bango kenpiana zela ozong sana question parce que ezana ti mutu mo boyebi na jour penel akendo sa test ya corona te akende ko s'enregistrer kuna vandeni c'est que entourage ya bato yo batambusi Peigné a combat moi mobile mo wana salar na INRB c'est ça non azotanga combat garçon mon wana mais pourquoi ce que tanga loba mutu mo wana o salision na ngai na loba tout c'est dans ça test c'est que zanani ngala loba combat peigné mais yo non e comme la ta mutu mo te pembe na oyo ebi ken piana affaire usage de faux ken piana na mboko biso lo moso balimba jour balimba olinga ba bomayo oye baté jour oyo o baté pe oye ba voilà. Moi je pense que notre dossier à Peigné Selonga, on a vu bien que nous avons une information fiable jusqu'à présent à côté à la justice pour nous bakangier pour nous fonder les liens. Donc mais à ma connaissance n'est la monnaie kaka maramoni les cas mais noir ils na sima mais noir ils na sima ya dossier à Peigné mais noir wana siko Mike archevêque pardon c'est là mais noir wana siko tolo beza banane. Et ça, bateau qui programme très bien. Oh, Bazanaye. Bangonde Baïba qui Peigné, avec les Rossal, ça. Test ya nini. Peigné, il y a mais Peigné, elle a mieux placé à mémoire. Voilà. Elle a mieux placé. C'est quand elle a traître na katia. Imboulou pas bateau zaina bango. Non, on supposé mais c'est ça. On suppose seulement ba menwa mususu na vie ezalaka ceux qui ba ekomelio il faut tala na tamboli nzela nini ba pasteur pe ba menwa baza na sala ki mabe eloko nini na sala ki leza ki muto batu na tambola ki place nini na lia ki place nini na tambola ki nini na lobaki nini na sala ki nini na teka ki on se comprendre et par après mutafandaka a sala examen de conscience doyo comprendre ba mémoire muto ko yebisa biso problème aujourd'hui de on a biso Peigné yem tayebi main noire qui est dans sima dossier à moins que ça dans le dossier mususu ya sika biso to yebite à justice donc voilà merci et puis rapidement la chité ken a lobby à marambo ya
pasteur Denis Les, prophète de la nation, que prophète voilà. Aza na nguya te, so na nguya benga bakanga Peniel te. Moi je vais condamner Peniel. Comment ça? Maman, quand tu dis comment ça, moi aussi. OK. Moi aussi c'est supposé rater. Les internet, c'est la télévision. TV Matisara et Kitisara. Biso de bani internet, tu bani TV combien d'années? Mais tout ça toujours pour tu ebinde tout ça le monde oh. Ça la batu musuba babanda on ndenga loenge bazate. TV ba rater pour batu ba mona yo ba na sentiment te. Apparemment Peniel pour nanga mon avis. Alongo ne femme. O ba benga femme légitime. A komi na ye non 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 na kansolo ba gotele c'est pourquoi m'appelez s'il vous plaît pourquoi m'appelez s'il vous plaît que ya ngalo ba gotele c'est ana ngai na pekisa yo ke kolo ba bongo te pas jusque là voilà donc au moins lelo ba blogueuse donc ils a bateau ba fan de la internet ceci cela na ba sujet mususu donc Peniel pour nanga a comme une fille à base a comme une fille internet baye batseka fardo el boso pour nanga il faut tous on sangue pas ya Peniel au moins lelo abalaki problème tout ya na vie problème tout il est car na libala na vie conjugale ya bato mais là il se fait que là ba kabwani na mai kalamba. Mais il faut au sala au mikitisa na niveau que peut-être yé Peniel la kansara que ndenga sala bon pour humilier frère Mike et ça constant au sala analyse. OK. Que ba au diminuer frère Mike or azo baby ça na dignité na yemoko. On lelo ba fi o ba banda ba réseaux sociaux. Donc tant à commenter poto fulaye o ça na poto. Lelo kenda wa bon atanga ka Karine lelo avida Karine nan Bakarine basé belé. Donc à 10 mois Bakarine basé belé Karine nan. Ah OK. Karine mokonzi. Mais dans la fille wana ndenga bandaki internet ndenga bazaki influente. Mais le loi ça va. Le loi ata n'habité ata moto poza courage wa pese bonjour nanzela yoko zo bonjour même page na ye. Moketa telo. Même page wa Karine ka moko yo. Même les connaissances grand sœur n'est pas tala yango tout un problème. Mais archevêque non comprendre yo banquier hein. Mba et kuzonga le pas Peniel. OK. Peniel ça aka nsate ne bakaboni wana alongo ya komi abruti non. Ata toujours femme mature, moi so ba balaki famille sangana qui les deux familles ba sangana qui assez respecté. OK. Pour la télévision, pasteur Denis c'est lui toebi il y a pour les mois en internet bien que Mbappé a ça la dérapage on a séparé à un moment donné la dérapage monsieur ça la séparé en honte mais on a condamné à 100% parce que les gens aux gens minorité sur une net na biso to kotikana ke no yiba ba condamner ngate ba condamner yo pourquoi aussi mai makolo kenda on doit pas condamner directement pasteur Denis. Il faut que tu condamner Peniel Yemoko. Mais à ce que je sache, Peniel bandole quand différentes chaînes pendant ça la pub ezali à maison à sali ba sous-vêtements et puis ba gain Mike Lokamba. Mais comment ils ont le bakande ko s'exposer bande ko comité ka ko les ka Nabia. L'air mouton ça pub na par exemple non mon la pub il y a un problème. OK. L'air on t'a l'écrit na télévision Peniel à l'écrit na TV azolo bakeno bazolo belé que non soki mobile o amonani aya ba opesa ya. Mais c'est par rapport à la question et biso ba journaliste. Pardon. Au métier la place nani bazo te kayo et bote ko na TV. OK. Mais bandumba vrai ndumba ngana ibate kama na TV bon te. Bandumba lele kuma ba fi akop bengi na téléphone déjà privé. C'est pas bien madame. Faut pas toujours tout le monde en non Peniel. Non, faut pas payer ça qui ba conseil. Et je reviens aussi la famille à Peniel sur bazo mona makambo oyo. La famille une famille chrétienne oh bah ça une impression oui. Mais le tout ça c'est déplorable. Voilà, c'est déplorable. Merci Manik pardon Ken Piana Manik de John à côté langa berger te sali place aux ali tomoni kozonga lisusu ya Manik de John na fimbu to ebinde bokenda ki nango la fois passé ndekenda ki ba bonne écoute ya chaîne non ba commentaire ba dolo ba Ken Piana en tout cas mokolo Manik de John a kozonga susu awa
tu des abonnés, pardon. Et puis pour les cas, on gira comme Manic de John la chaîne n'a plus jamais. Le ban a koufa mais le tout le monde sous Manic de John kozon na film pour décevoir ba warrior hein. Non, au moins il faut qu'on différencie Makambo. Manic to le baka kozon na film jamais tant que travailleur parce que ko travailler na biso et simbal sauter parce que yé et on va travailler na bino qui a trahi bino fingi bino. Mais quand yamba est tant qu'invité, et ça n'a pas de problème, mon côté. Tu vois, il y a des qui te yamba rabatu nyo surtout, manike to boya ba yamba kae. Ce qui a sengi ba yamba, il faut ba yamba eza chaîne nae, auta awa, mais loko to suspendre ça ko travailler na inde ensemble. Mais au moins par rapport au respect abonné, non, il faut qui. Non, par rapport au respect abonné, awa azana ba principe ya marambo ya ko lobela. Il y a une limite. À côté de la limite, na film. Na film, ce qui a les cabarets, ça veut dire que tu as sujet bah si on a musu so kenda lo ba kuna ya ba revendication no sala ka etali biso film na film te. Soko sala bilo no kuna sala kuna biso film na film to ana besoin au respecter pe ba principe na biso c'est tout. Voilà. Na ba selo mo pa ken ba tu faut ba e ba que toza ba chaîne mo commercial. Donc tu as la visibilité, tu as toujours couvrir les événements. Ok. Tu as un respect à abonner, tu as un respect à bateau batala à il faudrait quand même que bango baye baraki. Na musala obisto salaka, tu lia kawana, eza entreprise na biso mobimba. Vous comprenez? Architecture il y a un programme baline ya conduite ya musala na biso, bango te ba opesa biso. Bango bazande wana pona kotala eloko nini oyo bango zo sepelisa bango mais bango bazate que non na lingi mutu tela lekate na lingi oyo aleka na lingi mutu tela lekate non eza l'habilité na bango te. D'accord. Si réellement vraiment baza ba fan na biso ba roya na niveau ya bongo te. Donc voilà, na ka lokola ya Dejon et pas ya Ken Piana. Moi je trouve que eza chaîne même ba invité baza passer à un moment donné, au bengi indisponible, au bengi indisponible, au bengi éteint. Tout souffrant dans la tête, c'est ça. Donc voilà. Mike Lokamba, question où tu sais pas, il y a docteur Laurent Macabou que je salue depuis Soudaf. Docteur vétérinaire. Non, docteur vétérinaire, t'es docteur Penza Bisobatu. Ah d'accord. Ah merci beaucoup. Olobali Kampo trop, ils ont la 12 apparemment bon délai. Merci beaucoup. Abi n'a posé une question. Le lot on a avant eux et il y a 4 ou 5 journalistes bah ça peut-être un saut pour musicien qui gagne 4 et puis bon bah ça pour un musicien qui gagne. Le lot on a Mike Lokamba au milieu du village. Stratégie ni salaka Mike que au milieu parce que tout le monde a ba warrior bah ça ba kakayo tout le monde a ba golo a ba kakayo. Mike Lokamba, lelo to loba Mike Lokamba, stratégie no ezarani ni ya lelo que osala aussi tenir debout comme ça, osa ni pour ni contre parce que tout le monde a ba ken na baba warrior, tout le monde a ba musu baba golois. Ken a pris sa position. Oui, mais yemo loba ngo ken pe na loba ngo kaza warrior. Bon, moni masolo msuto. Pour ça vraiment to mema on internet. OK, problème ya te masolo na to kuta ngwe pa ba Jean-Marie Kasamba. Qui a sa tendance na ye mutape perdre, to kuta ngwe pa ba Joka Kabengele, a sa tendance na ye mutaji ben piana to kutango e pa ba ya na biso belé donc ngana moi je pense comme biso to abato liboso te to yokuta makambango ezala déjà na mona na sommet no beteki masolo bakangi concert na biso et ça la nga point passer Fivette a fait mon non na kimi yango te na lobby eza makambo ezala ka déjà ye pas cause à naître mais est-ce qu'on demande la Mike Lokamba za la naître. Bon, Mike côté la boye, ndeka utolo balo, asuleva yelo mombo très capital yo comprenez. Ami to ça ba commerçant. OK. Moi ndé to sala ka boto ba commerçant. D'accord. Soki yo mutu ya artiste mboka ye, oyambie, soki azana makambo hotel moyambie. Muta fali pa ye oyambie, muta kofia ye oyambie. Yango somo nanga pena ba chaîne nanga. Voilà, olobelo mo amotu ya makasi. Est-ce que le loken penoko yamba marka ouz na plateau na? Oui, non, yamba très bien makasi. Très bien to sali débat na biso très bien kenai. Yende siko za la complexe ne yam venga. Mais nga pena soki esengi na yambe na yamba très bien. Accepté pe. Oh. Soki neti bazana information moko boyo lobela ya okese na bango na yamba très bien sans problème. Au benga déjà un jour.
Le téléphone qui est Ye azalaka na massa na ngato za sola na très bien. Ye kutuna informanga bia glo langi na songi ye ndazo interroger pour ba kango biso makambo ba internet yo esenga ba pakete po ya ba kango l'autre mutu na bino na pa luka kanganga. Wa na jiri. Wa Marcaus. Mais oui, non jiri. Non jiri. Na ba makamno sindo kinda na papa. Mais oui. Mais oui. Marcaus abenga yo. Mais ça mutu na ngati. Eza ndenge ya yaka azotia moto na makambo afali ape na besoin bato ba chape moto et pas leader o yazana et pas mona musala ne ekende bien toko créer ba beste depuis ba kanganga ba siriana ti lelo to so la raté mais liboso ezala ki to za na problème moko te. OK. To za na problème moko te mais il faut yeba ki ndeko otangi kombo soki aye a clasher les fali a clasher les ba musicien azala na besoin retour pour leader na mona ki asala musala zo défendre ye. Vous comprenez? Ce qui a flashé, moi je me colonne dans le kara. A flashé, fallait nga répondre. Au moins que succès n'est pas sauté. Au moins que les derniers ont boto le voiture moi pense que tambola nan. Ken piano, on a pas preuve. Oh, a comment louer la taxi parce que ba bi musala ngo sala. Ngaza kina studio ndia yo la zakina yo la voiture. Ah donc en tout cas, maman to ko tarate boye guerre ba onde kenda ba wana ba golwa. Arrestation ya Fivette Mayamba archevêque tolali tolamuki tomoni Fivette Mayamba ndeko azande ko na biso a se retrouver na 4e rue na parquet la 4e. D'abord Fivette salinga passi donc c'est la deuxième fois. Deuxième fois ouais. Première fois Zaki na Kalamu et tout ça. Première fois 4e rue na Kalamu. Deuxième fois maintenant Fivette Mayamba azana parquet. Elle mettait 4e rue. Donc voilà, donc moni et ça la passe paiement. N'habitez le Neroloba. Aujourd'hui, deuxième fois, nani de la mission à moi aussi, Fivette Mayamba. Jusqu'à présent, ngai ba benga kaka Fivette azana 4e mairie na parquet. Mais na yebi vrai dossier té nana zana ciment et puis nana kangisi Fivette et puis bakangisi na cause nini mon lelo to lobaka donne-moi les faits je te donne les droits mutako ko funda yo oui bien sûr bakangi yo ba mesure d'enquête mais ce qui be fait zati obimana yo il faudrait quand même toi basiko Fivette Mayamba asali nini 2D soki ekozala mutakangisi Fivette za mutali banda je peux comprendre mais soit ça peut-être mutu ya ba internet par exemple je dirais un musicien en tout cas nous allons contre chroniqueur ou chroniqueuse nous allons vraiment contre et surtout musicien nous allons contre nango parce que babiloko oyo jusqu'où jusqu'où mon biso pe ba finga biso tongo midi makasi surtout pour nini biso yo la ken bonyo kwa ma et puis parquet on a pe toyebi yango bien parquet on a toyebi yango bien to le ka yango pe toyebi yango bien sauver ba tout tembe to mekani pe ba fox pour dire tout simplement que quand ça monte ba via quand surtout na internet ah ouais ce n'est pas bien na CP na nouvelle on a teke lelo ndeko na biso na place à passer na parquet ça le pena qui te roté des infos non et puis bloro izara au quand ça peut déjà mutabimi yo gagner nini par exemple au gagner nini au bénéficier de nini mais ba rumeur ezobi mapé tozo ka ba rumeur ezobi dirait eza ndeko na biso moko ya internet nani wana fifisi wa bon ndenge tozoyoka barumeur tozoyokela voilà ndenge toyoka bapele ezokota bato baosupposé ekoki ozala fifi te ekoza fifisiwa te bon nafanda na fifi donc nafanda na fifi nanu natikala komona ye na mabiloko akokangisa te moto aza parfait aza te na mokili aza na kote ya mabe na kote ya malamu na ye absolument mais oui ngoloba nini obinga na osepela kutu soki eza fifi na sens que fifi aza a petite sœur na biso toza na facilité aboma moto soki eza fifi siwa parce que il parende na yoki bato mosusu baloba Fivette asalaki émission alobi fifi siwa abimaka na maikalamba eboye na boye ekelaki mwa bon émission moi peut tosala na bango c'est comme si alobaki mo eloko wana bon faut ce que toluka toyeba est-ce que ça fifi ya solo ou bien ezaka ka barimère tozoka ke fifi qui a sepelité ba ko taxer te ka bibana frère Mike ngana na ebika ba sa ba base na bango ba internet parce que fifi si wa to matato ki ta ko bima jamais na frère Mike ye na frère Mike bazala ba pire ndenge toyebi mais comme atina niveau
que fifi si wakangisa parce que lelo ceux qui balobi par exemple fifi mon frère Mike Kalambai ils ont dérangé fifi si wanani ils ont soyé pendés nani bon on a habité bon et soit peut-être soit ba ko sele makambo to habité parce que ba vérité ngo to habité moni lelo ngana osenga to contrôler ka ba mona biso oui Mike Kalambai bel homme fifi si wa belle femme vous comprenez baza pe libre ba onyos bon tout va célibataire voilà dans aussi ça Mike Kalambai célibataire fifi si wa célibataire yebisangai sikoyo soki ndeti balobi que obimarana pasteur Mike et déranger pourquoi non déranger nati pona me déranger penate mabende ezalaka obima même sona mobali ya bato o tricher peut-être pour mobali bato même na bible eza lisumu OK peut-être soko ko tricher ngakuto pona nga fifisi we ko gêner teke balobaka bimana neti frère Mike parce que frère Mike aza quand même kombo likolo ape boga quand même frère Mike peut ko déranger teke ayo ka ba émission moko ba sala kabimana fifi parce que lelo na kongo komaka soki ba moni batumi balé ba kangami ba se fréquenter trop ba bia ba coller bango voilà ngana abi Mike Kalamba za ne gentil na mutu nyoso ayaka na restaurant fifi bon bakambango eza compliqué ka mona pasteur kuna non chef fifi si wa na sala na émission ba chobeta achaka photo ya Mike Kalamba ya munene na salon abi atie photo wana achaka photo kutu bakanga na eboye ya munene na salon natuni pourquoi tie photo ya frère Mike Kalamba wana ndako fifi si wa abi no aza pasteur na ye za église asambelaka yango acha photo ya o bakanga na pasteur il a pasteur na donc eza na ndenge ya mabete peut-être bango balanda peut-être mission wana batali babi fifi si wa kokoma na niveau tia ko tia photo Mike Kalamba eboye abosa ki aza pasteur yenda kambake na mabondeli emsu bango babulelango na ndenge mususu ekomi boy emsu pe sepeli si fifi si ate mais to confirmer te que fifi si wande mutu akangisi mais soki pe za fifi to bomaka moto yekuto to bomaka so moto c'est d'ailleurs chance et puis vous allez lancer non, il tombe bien comme ça fifi si wanda kangisi non il tombe bien ça y est parce que trop supposé qui toujours supposé ça fifi est tombé très bien voilà parce que nanzela na biso fifi je pense alors que biso bande konae voilà azana mutema munene te azala pe mutema mabete na eba te bato internet balinga osala ba base na fifi poani parce que na mona fifi pe na s'intéresser na ba base ote fifi afi mo boy na fanda na ye vraiment aza fi moko bien makasi ape fi à terre ma solo terre bangonde ba ndeko na biso ba fivette balinga kotsa fifi na moi ba masolo mo terre à terre o peut-être eza à niveau na yetu ke no tumbi lisusu na amutu na nga fivette pe mutu na moko bien que ceux qui eza fifi on suppose ceux qui eza fifi biso to luka des moyens à ceux que tout le monde fifi a retiré plainte parce que quand ça monte na parquet mais après qu'on retire plainte nani archevêque comment ça la amende des alaka non amende ana to bundana obi ke to komi na mutu parce chaque jour que to senga batu ba pardon chaque jour ko landela ba dossier misa na biso vraiment to komi na mutu passe mais kaka wana ko suko yamba ba musicien te to komi ka balingi bakanga mutu boy bakangi mutu boy lite akanda ba memie likolo babuke liboko kisi njora yo wana nene akuna lisusu nene ya batami soki na kaluka yo pe nene ya batami na kaluka nene ya nena yoki soupçon nene ya abatami na kaluka afana anda kwa nganga ke sodata luke ndenge nyoso moi moneza te po nganga na zo protéger pe na makasi na bisa yo je te salue. Quel bien mon père aussi méchant comme ça. Maman la Stéphano, courage, je te salue. Dossier le kanamo. Ça va passer. Dossier ngo bank sande nene ya makasa. Yo sala dossier ngo. Nganga apese condition lobi place mso bata mezate fo bata marepa nanga. Siko asala ni. Yakazo bata marepa. Ken piana tika ba bloko na. Non, ezala mona ndenga mabete. Yo peso ko za dossier neti ya nene ya. O bata ma. O bata ma parce que nganga apese information no yango wapi. Maman, n'ayez pas une batte à Kanlouka fort. On continue et voilà. Ouais, voilà. On a biso peto comme ça va langage la télévision. Surtout ça. Donc devoir on a biso ça raté, tout le monde ça rabat na parquet, tout le monde ça va dans la prison.
terrain d'attente mais bango moko conscience fait à la radio et là on est tenir na télévision et là on tenir na télévision parce que quand na bana na débit TV o ebo makape matisa donc propos sous na télévision ça bien té surtout ma vie privée à bateau et ça la vrai Mike Alamba ya bimana nde on a biso siwa et ça la faux pourquoi ya ko étaler on à la télévision. Donc maintenant si jango siko il faut bango to ana batu mi balega katoko benga ba résoudre pe likambo ya fivette o ba ko benga pena fife siwa ata yo ke libiso te Roger nga nusoki abengi déjà dossier là ndeko na biso depuis qui soit bengi ka dossier là ba pomba banane baza ba pirier o ayokela ndenga ayokela biso donc c'est ça li que net soit ayokelinga te to quitter pas déplique soit auquel déplique quitter to quitter pas Roger très beau ici pomba nuance donc clé boa yango wana oh là là donc bolozi ka préciser bien quel piano a préciser bien générique voilà ceux qui ba yokeli bisoté déplique pomba ceux qui ba yokeli bisoté à ce moment là ba to tika na deux personnes OK Roger Ngandu na déplique ça au moins ce que c'est que bimaneti na ndenga mabe parce que déplique aza pena aza te déplique pena na si wa bazana relation pena ya bien makasi donc ce que asenge au secours moko boye a kosala ngo nati ce que ça ça aussi c'était maman déjà ils allent tout monde a besoin aussi c'était yandeni mais toi il y a pas longtemps à mamba ken il y a nani il y a déplique yo to nginda oh mais déplique il a sali fifi wa bongo te déplique er ba beti fifi non ba kola ki ngo déplique non ba tu ba ko taxer bongo po ba mona fifi wa na déplique bazana relation bien déplique azara ni mobile fifi wa pona kende no sko clair OK azaka ndeko musicien ba sola ka bien baki mwasi na mobile te na fongola mamso te depuis kola mutu nanga non ezana tinande na bona solo la bien na Claudia Bakisa mutu batu pe ba ko interpréter ngo mabeti OK siko ngana sindi le cœur to solo la cool makas ngana sindi le cœur pena bonjour ebele mais c'est batu so ba ko lo ba yo na numéro sindi il faut la personne ba ko interpréter yango ba ko interpréter mabe soki et comique ba pe bazomona na ndenga mabe nde ememaka sango na ndenga mabe donc voilà deuxième point troisième point voilà troisième point eza sujet ya Kisinjora yende pour le lot to salaire to analyser ka bato nyos au bazar rechercher puis bato nyos da bazar place à passer ken piana to mona ki Matiti ya mboka de gazo kanga bato Matiti ya mboka baba biro da grande instance yenda kanga elite ya kanda yenda kanga su fivete OK kaka Matiti ya mboka ndazo luka su ba Kisinjora Matiti ya mboka yo pe lembisa musala to sala ya musala pasi Matiti ya mboka musala pasi boye yo zo landa biso o luka ba place to batami Matiti ya mboka boni boye biro o bazake wapi Matiti ya mboko non il y a ça c'est quitter à musala il y a ordre où l'écolo il fait qu'exécuter Kisinjora voilà non nanga ken piana bande koloba pona to mona ki émission au pour écouter na 4 chaînes si ma mémoire est bonne écouter pas Franck écouter pas Nayo écouter qui est pas ya batnya surtout boza ki on a bi Franck yo bande comme sous boza ki wana to mona ki nde bosengele ba ici bosengele ki Aisha Koko otangite Aisha Koko mona ki bosengele ki au moins disposer de mettre dans s'il vous plaît to mona ki pour ngombe mandre pour le mix s'il vous plaît épargner non épargner s'il vous plaît la bande ko langai natangi pe komba validité natangi pe komba ser na biso pété donc tiens au problème bozana bombanda na bino ya jamais ata mo commenter c'est ma sœur papa Mbappé akenda na Ken Piana s'il vous plaît s'il vous plaît to mona ki nde bosengela ki ndeko na biso grand sœur na biso maman la biso Kisinjora babolimbisi mais ti siko Ken Piana to mona Kisinjora zaka rechercher pour to mona ba appel les okota de partout ba message zoya to mona Kisinjora ça toujours rechercher jusqu'à là ba longol ba retirer non plainte c'est là ba pardon nyoso tout senga ko ngape na sala ki émission lobina manique de gens to senga ki pesos papa bulionde maman kasi ndenge ka to sala bote o continuer ka ba pardon PDG bubu londela za PDG société munene Kisinjora pe na habité loko nini etindaki akendo toucher pe na komba bubulanga na kangisaki lite ya kanda ye moko abimisaki déjà likambango sesilaki be mission ngo pe silite ya kanda esesilaki
mais njora ki otouche susu bon ve bubul ngai na Mike Lokamba na Esprit la Lion to bandeli suka bolimbisi tiaka dossier yango na se en tout cas to sengo ka bolimbisi biso nyonso yo za PDG yo sunga biso nde na bapasi na biso toza wana te po otia biso su na place ya pasi yo za rande na posa to souffrir te mais soko lingi ko su na place wana ya bakasho to souffrir en tout cas ko sala bien en tout cas PDG Bouboul yo kela njora mawaka kaza leki na yo kela mawa leki no boutane ba quartier la terre PDG Bouboul nga ne pas akane pe mutema mabete aza vraiment boy kotala epe boy ana mutema te ya muta souffrir ou bien sala mutu mabete njora azaka ser na ye akotika na ye do sango koleka mekisi njora abatami pena makasi na kinga bwana libongo da omona mutu mo boy neti ba mama o ba na libongo ana utiso mbandaka okay njora ndambe kobike soki ba luko na ba bigode batekize ko non okoya pe osomi pe ba plan bo ebite ko kisinzoa ebite abala tise pe Quel période tu vas te parler pas de souci. Batekize njora na niveau moko kozo idete na libongo donc na bien kombila aluke partout kombila na ide na libongo ga avancer na zala na ndolo ngi pe ba plan donc na ebe c'est osombe panjo osombe panjo dan nene ana minute soko ngi mona e kende kana banda kwa nganga kaluka okosika ntuka na oluka kisi soko tutani na place nene aza okuta pa yeyo voilà Quel fait là bon ngana bakara ki avant na yana pardon na oyana na pardon to sengela kisinzora pardon OK. Bien que jusqu'à présent na tekali kota la vidéo oyo kisinzora salite pour na ba dérapage nini ya sali voilà na ba dérapage et sali mais soki ezana ba effet oyo zo sala ke bakanga nzora wana na osenga vraiment pardon et pas ya Bouboul Yondela. OK. Mais ngala lobelo moko toza na pays des droits. C'est-à-dire que kofunda mutu c'est bien bon. Mais yo fundi mutu na belema nini par exemple. Mon lelo nga Mike na rolo bakeno bon na ke funda Richard. OK. Et funa za na basubasiment. OK. Influence na ngate ndeti nga Mike Lokamba po na za na tambola na Mark X. Na za na ndako bien na lo bakeno na pour Richard rien que à déraper ou bien saliba ba fait ozo la que c'était une infraction na kende ofunda ye pour na kombo nanga na kati ya mboka non wana na kozala vraiment contre nango na zolo babongo na son sinini que lelo to na pays des droits mibeko ezali maman mibeko ezali nga lelo po muta kende ofunda nga na parquet n'importe quel parquet, il faut ngamona nous la salle ba propos à bongo. Na yebi que non. Awa ba propos ba fait infractionnel. Na za mukangame. Mais s'il vous plaît, mais na combo ya mututé. Na combo na zo linga te ke batu bakangama na combo ya batu. OK. Soki ba fait zali. Là, je suis d'accord, parfaitement d'accord. Ce qui va effet zali. Voilà. Par exemple, là tu es d'accord pour sengele bolimbisi. Na osenga bolimbisi ya kisinzora. Ce qui be fait zali. Ce qui va zela na sisa non. Ce qui va bien que natala ki amonte. Ce qui va fait zali oyo ezo sala pena ke na code pénal na biso ba infraction zali. Ya minene. Ozomona wana na osenga pardon. Mais ce qui va fait zate. Wana nga na osenga justice na biso esala musala na yango. Voilà, justice donc musala na pardon na silisa. Pardon na silisa maman nanga. Na ke directement et pas ya vie na biso Bouboul. OK. Yondela. Je m'excuse. Parce qu'il y a l'été à Kanda. Ve Bouboul a se sentir mal à l'aise, lésé parce qu'il y a des voix il y a congolais. Ceux qui ba fingi yo ba déraper, ba lobina combat ya famille. Vous êtes censé avoir aussi une instance, il y a justice pour que Moutouana a la règle. Voilà. Tout le monde a la qualité. Nakaya qui s'en sort à Bolobi, ils ont même plainte, il y a Vena Bissoboubou. Vous avez confirmé là? Oui. Quel piana a méga pour expliquer pour c'est la zap. On informe non, on a une belle mot très important.
kofunda eza mabeti po vie pe aretira ki plainte ya nani ande on a solité à Kanda aretira to sepela ki to fêter na féliciter qui vie mais moi Mike Lokamba nazo estimer ba bloco bongo ce qui commis trop parce que plusieurs banana mibale ce qui commis trop na niveau ya vie na notoriété ya vie parce que biso la tozoko là tozoka déjà ba vie wana na banzembo tozana ba beaucoup de respect envers bango na niveau na bango ou ça internet internet so da trop focalisé nango et même rabatu na buzoba ça monde moko il faut rebêter toujours car vivre face à l'esprit bien que ce n'est pas facile il y a côté car ba bloko mususu D3 et leki nango ozomona parce que sur na peu exemple mon le lovi a kangisi le lovi a funda kangisi le lovi a fangisi au moins que dire feedback internet et ala ndenge mususu pas vieux na crédibilité oyo bato bazala nango pe bato bazozala nango envers vie ozomona te ki ba mona ke non ah na la fundi or il faut to ka vie par exemple vie nani boss na bisoni Abedachou ozomona de baké nango pe bazala ba na procès to ya oui vie na Abedachou na mona ngo normal c'est acceptable mais ba bloko lo la ba vie ba ça ba grand hein boubou yondilana Koffi Olomide tout le monde normal ozomona tout le monde normalité par rapport à Koffi Azavie nae qui y a porté Koffi plainte non tout ça par rapport à peser quoi hein est-ce que exemple est-ce que oyebi ke makambo to lo ba ya Kisinjora est-ce que oyebi ke Kisinjora sala ki défina Boubou ke ngazala kana Koffi Boubou la comme ça n'a pas même une association même na commune non attends nga comme Koffi est moroté quel pena pardon tout le monde a Boubou est-ce que le longal so ina lobby ke ken pena yo o memanga ni na association na zarana Koffi na zarana Wera par exemple et ça l'infraction non infraction ça les années ozolo bangonde ba simbineti mibeko amboka yo za intouchable infraction est un trafic d'influence par exemple oui c'est là toi qui dans la débande to sala Boubou na Koffi bazo kanate mutu ya Koffi ki sinjo azo trafiquer que non au monelinde lité à Kanda biso tozalaka na Koffi soki yo yaki ko mekana biso bata Koffi to ko ma pas même une associate commune ikutu to ko mate po biso to na Koffi na biso na héritier lité à Kanda lité non to ebe loko ba wela te mokilo bato bakabwana po na mbongo na mwasi soki na yo tala yo vie Gaina mwasi na peut-être tozonga misu no vie comme na simara mwasi na démarche to yo kana te dans top sauter côté ça la confirmation tenga petit exemple on se comprendre donc Boubou la zomo na neti ke bazolu ka ba peser ye et azoka na Koffi te bango ba lo basiko bazo tia komba Koffi likolo amo neti bazolu ka ba peser ye fala que ça bango ke même bazana Koffi na bango wana ye a koti sa bango ba place ba lo ba kota kati sinjor bande ko lo bango pona Boubou yondela te non quel plan ko pesa exemple azo ba neti biso be to na Koffi na biso to la kana njora na biso ata bakangi biso mais ande ko bapona Boubou te ata bakangi biso Koffi na biso za watazali alobaki na Boubou na droit pénal na biso balobaka donne-moi les faits je te donne les droits voilà bakanga motna soubassement ya mibeko donc voilà moi je pense que ceux qui dérapage les alaki ba fait infractionnel les alaki voilà vraiment qui s'en bah wana il fallait côté l'émission bien parce que ngande na monela qui émission même ba procureur ceux qui ba yoki olo ba propos abongo ne cho banga l'état te yo zana bâtiment ba simana yo les infractions yango to senga fait Boubou la chana c'est parce que Boubou a quand même dossier na so même yango likolo ba magistrat pe na ba procureur pe ba ko lo ba mais o za mankima bo sali biso bo bimisi neti mibeko na mboka ezate tandis que to en état de droit mboko esala misala na minute ko luka makambo te po wana vie na moko général soit il vient no mo ministre na minute to ana mibeko penezo sala makasi to senga la vie na biso avec beaucoup de respect biso to ba journaliste d'investigation ya minene ya mboka o pe to mena 15 ans de carrière, ils ont facilité. V ATNC, donc V ATNC, vraiment lancé. Et puis, na côté na Sewana, V abetanon kara na makambo internet. Abetanon kara. Andima nan moi critique. Soit bon ça les critiques hein vient andima. Parce que critique peut et tombe la rapper na lolenge mususu. V abetango kara, il est grand. Na mboka o.
il est grand bobo asali ebele Makas. vous comprenez aya na idéologie na ye lelo afandi sa makambo stable na balakisanga parler na ye une fois na ma campagne awa na loba waouh c'est un mec à féliciter parce que ana mise moko te afanda na parler à Lix bongo neti ya bobo Liondela mise moko congolais ana parler bongo azate apena mutambongo ya toloba mutambongo ve bubula apena mutambongo Il va ndako wa musicien congolais nyonso. oh na kota ndako wa musicien congolais nyonso to ya comparer kutu na bubule zate wa apena na episode Wa capito pale hein. voilà et pour na clôturer nanga aussi sinabiso pour na clôturer donc ce qui est fracturé ezali ce qui a déconaki a sali ba diffamation ou encore imputation dommageable les en cas voilà imputation ezali via pardonner cette fois-ci mais vie pena atira mo internet musika tu vois tout le bar awa bato balobango bato na kande bato balobaka internet c'est ça place non place à Buzoba OK donc place ba ko pota na Buzoba d'accord une fois yozo za cible ya internet en tout cas na combat vie en tout cas avec beaucoup de respect alimbisa puis apusana na musika on répond les imbéciles par une grande silence. Très bien. Voilà. Na pesa mbote na nani? Prince Yaweli. Mister Versace. Na yebisi no pesa mbote. Prince Yaweli, Mister Versace. S'il vous plaît, Prince Yaweli. Na yebi, na si pété. Maman, c'est appelé Lumumba na zimbote te c'est appelé Lumumba. Tatindelinga S21, tatindelinga no S20, avait tinda sur S21 tantôt mais azana la retin. C'est appelé Lumumba. Akatana bandaka la. Nabia c'est appelé Lumumba sikoyo. C'est akatana tongo ngapela yoka. Tokoche na ba fitilité oteweza fitilité. Te fitilité de tolo ba. Vérité soira. Vérité soira. C'est appelé Lumumba sikoyo za mutute ya kosala babiloko ngana sikoyo te. Eza ba vite. Non, méritez-moi respect. C'est ton respect pas yoka omoni ndenge bobanga bubu Liondela na minute bobanga respect za boumute dans la caméra na banga ni mutu na respecta mutu voilà bubu Liondela ko banga ite na makamuni na affaire ni longa na obanga bubu Liondela non asa grand frère asa aîné to respecter to pese ba respect na misala na ye voire même l'encourager mais ko banga papa abanga ka nzambe rectification qui est bien abanga nzambe ndenge mona ser na biso ngane na confirmer te po ngai code de confirmation de confirmer Willy Moucheni en tout cas vers le zone mbata ozomona batu na yo vers le zone Adel Joko baku danger batu no ko boya kaka lipasa bambongo po boya isusu wana motambongo siko boya poison casque sereka poison casque sereka avec Jimmy Bella ou pe donc wa batu boya te nini avec Jimmy Bella te mutoso mbelanga billet na fongoloka billet d'avion oui bien Yannick Kinia Yannick Kinia donc Yannick Kinia je te salue Yannick Kinia voilà salut bien la casse big salutation à Willy Moucheni le code mondial pardon Ken Piana la Queen Pilove my lady boss je te salue joyeux anniversaire à toi Mabita Kisombe champion Caps Kapanga l'homme à la rôle 14 ans de pouvoir mon colo mobile Mabita Kisombe je te salue Christian Kwanda depuis quelque part à Biarnanga j'ai tout méta depuis London je te salue Audrey Minator métier noir je te salue aussi Lasconi Bunzalai du Padre Richard Tessa derrière la caméra, Berlu fait ngamete, c'est l'absence de montage qui toko wana pendak Berlu fait ngamete, balobi ya lingi capro bien côté. Berlu fait ngamete, tu dois te protéger, il faut olingara capo bien ko. Merci à tous nos abonnés, merci aux combattants de la Lionne. D'ici là, portez-vous bien et bon tweet de programme sur Africa LND TV. Bye. Michael
Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.